Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama bosi na ne ko pesa ngata mongo ole na kokete besko na kendeni. Boloba école de richesse boloba école de avenir nga kwana muna na richesse te mama. Mwana nga Shado. Oyebi ndenge eza na vie kokanisa te ke babale oyo obetaka wana nde kokomisa mutu eza nde classe nde soko otangi nde okokoma mutu lobi. Mama soki école epesa richesse po animi setambaka amaka na kete ne moko na nya kala ya 2022 kisi ko longa baposo na mwana tele mwa ya sikala tate. Shado yo penza mwana mabe Shado penza. Yo so pe mwa mabe penza bozo finga penza mesi na bino penza baketi penza liama penza bongo esila bongo. Est-ce que ça la penza? Yo so kile ko so mayele kuna. Po kino ko finga e penza ba finga penza mesi. Shado yo so penza mwa mabe. Mama do fo gangi na penza Shado oyo. Po bongo to ke pesa kuna eza pamba te. To pesa bongo kuna to boka kuna na fulu te. Ya komi ko finga ba passport ba lia, ba mpuku ba lia. Sila ngala. Oh Shado kanga munoko nazoyebisa yo yo kasi richesse ezani bozwi ezani bamese oyo wana yo ozofingaka wana yo ozomona bango lelo baza kwa babola bapauvre kasi baza bato bawapesa mayele yoyebi bamikonzi ya mboka kombe bango batangisi na mboka oyo lelo bakoma bato ya mbongo bamese batikalaka bapauvre po mboka na biso nde bayeba nde kosoigne banani bamese te. Soki bezalaki mboka moko ma organise bamese oyo baza bato minene batangisi baministre badepute ya mboka oyo yo ozofinga lelo mpo moni mese tambo awa aza lokola alembi mokili o sapato elembi mokili aza mutu munene ezaka nde mboka na biso nde ezosala mpo bango bazala bongo. Mama ngana mango elo mota malonga epa mesi wana sunga pe na binalanda evi nanga pe ekoma lokola lokwa ye nakoma natana elo mota malonga ifo epalata bien ifo la pena ma aspect boesimba te. Shado yo likambo eza awa yo kodiskite kutu te pa na ngai na likambo ya classe yo kende nde classe yo koma nde mayele lobi mpe pozwa diplome loko okoma kwa banoko na yo me banoko piteni awa mo te batanga bango nyonso baza bagradue balisanse bazali ngai na libota na biso bato oyo baza balettre baza te atanga nazobunda koteka mapa po yo tanga okoma pe mutu lokwa banoko na yo lobi bakolongola ngai awa na commerce ya mapa oyo nako mpe koteka ata na boutique ata na magasin yo olingi nga mama nalonga na pasi te otelemelaka nga ere likambo ya classe otelemelaka nga otielaka nga tembe nini otiela ngai mama nalingi okende na nzela ya malamu embala suka nayoka yo olobaka ngai mese vi ya mese eza vi na yo te yo tanga classe lobi nzambe ayebi makambo nini ya kobongisela yo oyoki. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Mado, Mama Mado, eh. Nake Nairobi, onaselisa Tony. Nake Nairobi, nakozonga na Tony. Nake Nairobi, obaselisa Tony. Mambila be vraiment artiste makasi mama oyo ayemba nzembo kitoko nde nasepela nango mpena mwaye te. Mado tika pe na biyemba boye na pardon yo mona ngo nini eza concert bando banda koyemba banzemba kala wana ozoyemba boye awa eza yango concert te pardon tika so tofana na biso matanya yango nini yango boye koyemba eza mabe mpo ndima ngala mabe boye mutu akosepela te toza na prison awa Mado loba pardon so posimba bakisi mpo bakiliama nyonso bayaka kaka epa na yo pardon loba penza mpo na mesa nanga bakomaka te loba na yebisanga na verité na mpo nga mpe nayeba na lelo nafana na motu oyo nafa nini awa nayebaka te so ozalaka ndeni parce que ntango ozalaki awa te nga na banda koteka Shado taka azalaki na hôpital nga na banda koteka mpo banda kolandemaka mashado kuna parceke nga awa naoteka lisusu te banda kaka oye Shado deja abiki deja nga naoteka lisusu te baklia nyonso bakomi epa na yo fo olobelanga na verité soki osimba kisi lakisa nga epe ndeko na yo mpo nga nayebaka soki yo osimba kisi nga mpe nakende kota mama na baklia mpe bayaka epa na nga. matanya place oyo si yo yaka nde kokuta ngai awa yo oyebi teke yo oyaka nde koya kutu nga na motema na nga malamu tokoma kokabola baklia nga na yo kisi nini kasi oyo nga naza nango totekaka anga na yo yo oyebi totekaka tokabolaka ndambu mo mosusu basombeli yo ndambu basombeli ngai sikisi yango nake kozwa yango na hôpital nde kosoigne mwana to ndenge nini totekaka nga na yo ndenge moko awa kisi yango nazwi wapi ndeko na ngai
o ba ide nini na mabe boye olingi kozwela nga vraimen na ta oyo mama likambo nini ndeko na nga toweli nini baklia to ndenge nini Tania yo yanga nde kokuta ngaya oyebi te eza chez Mado si yo obikaka nde na nsima ya lupembo ya ngai paske yo okutanga na mesa na ngai na mwa lupemba na ngai mwa tozokabula mwa baklia okosepela te na mwa grâce oyo ozwa mpo tobikaka tolesaka ta bana totekaka biso nyonso ndenge moko oyebi te oyo eza chez Mado ifo yo oza na nsima na ngai yo ozalaka na nsima na ngai ozoyoka oza jamais liboso na ngai Mado ekomi so ya koswana eza ya koswana te na te soka na lobi no kaka te Mado nayebi eza nango place na yo awa nayebi na yo eza place no ozobandi koloba susu boye tozalaka be totikalaka bien Mado ozomona te omoni nalobi mabe te na rapele yo kaka moninga na ngai paske koyemba eza mabe te nasepeli nayemba mama natiaka susi na motema nabela estoma yango nazose defule nayemba ata koyemba koyemba eza mabe te ozoyoka nayembi kaka tozalaka bien omoni tokoki obebana te ngai na yo deja awa tosala deja kombo tobebana te ndeko na ngai moni baklia tokabolaka deja tozalaka nde tozalaka bien atuka tika vraimen mpona moko mandele ya kodepase bamo yango nayebisi yo na explike yo nde eza teke nalobi so na ndenge nini ya mabe na explike yo nde ocomprendre bongo mpo tie na motema no deja komi deya ya kobeba obandi oyindisa motema mpo omoni kaka mwa baklia baye na mesa na nga mama ta nyonso oyo ngai nazalaki na shado na hôpital so bande koteka menga mpe na ye nyonso mwa ndambo ya mbongo tenga mpe na mata yobi te fo nyonso yango wana ekitaki mbongo nyonso esilaki na hôpital ndeko nyonso ata mwa moke nyonso osali deya makambo ebele na ntango natikaki oyo deya na mesa oyo mpe okotika mpe te nga ndeko na nyonso ata mwa ndambo yaya tobebana te Matania toza deja famille Mama Mado, Mama Mado, Mama